Frida Masiala. Écoutez Simplice Chance Nathalie. Gaël Naftali Motema ya Frida Masiala. Voilà, nous sommes dans l'union sur la RDC, dans le BIS et bien la casquette de la presse congolaise. On dirait que les RDC chaîne de Masiala total souvent et chaîne la rabine toujours dans le quoi dire mais le but comprenez que vous avez toujours une idéologie un système et le bout ya barabara le but toujours les attaques merci na papa Jean Chilo pour la confiance pour la fidélité merci aussi à bino ba abonné ba fidèle abonné moi sur RDC de la marabiso au de commandant au de critique rapide de l'émission et ça la vraiment bien les cas de signe en ami de la critique na bino ça la surtout comme en classe ba conseil na bino ça la surtout comme en classe ba effort na bino ba commentaire na bino ba zone na bino ça la chose à la faire alors on a fait ça merci na bino aussi de commenter l'émission bino aussi de critiquer mais si c'est ça qu'on peut critiquer les gars et nous c'est une critique quand vous commentez les gars et nous apprécier quand vous avez un regret les gars et nous avez un regret parce que ça la psyché tout comme fort autant vous savez pas la critique vous avez battu pourquoi vous avez critiqué et c'est la absolument parce mais je tiens déjà à présenter toutes les excuses à tous les abonnés à Eco on a blessé qui par rapport au langage béni par rapport au comportement l'habillement tout ça en tout cas veuillez m'excuser mais on est là toujours on a pas de il y a émission la biso il y a Elbou il y a Balabala mon numéro est là à bas de l'écran WhatsApp appel normal je suis disponible benganga pour la commentaire benganga pour la discussion pour la benganga pour la remarque et ça va bien déjà positionnement la commune ya Nyeri pardon la commune ya Kalamu précisément na Kimbangu zona ndiko na biso kandi ba article 15 kalenga kalai technique zona ndiko na biso lelo vraiment tozana yi awa papa boni bien père comment on a Michel ouais Michel donc comprenez et nous sommes avec Michel le nom pour lire des noms à Michel vous savez qui la commande on est là qui vous avez besoin des noms vous avez besoin des noms maillot toi Michel a expliqué toutes sortes il y a recette des noms à ça et là Michel tout couture awa vous ça la des noms vous chocolat expliquer biso nano banda la cuisine on a des noms des noms ils ont moko blague tout le monde connaît que des noms ils ont moko étrange na Congo quoi des noms qui nda kozomba ngo gambela tofongoli yango tobandi kosokola ngo kosokola esili c'est plus maïta moto tundengo ti robela okomi otegela bato so mpo oyebe ndomba yo tokosala ngo tokobeta ngo mwana ndenge structure donc mwa mikilito akosika bia soko okitini yangawa osepela odameli yango kitoko omona mama gamboga mishkazana atekango donc pas de soni pas de bajeu de reperdre voilà soko oza kuluna tikaki kuluna osate bulo omona yede bulo efutaka nango voilà okomoni oke efuti ete yaya libela c'est comme un macouli qui est bientôt. Voilà, merci de notre émission. Nous sommes là. Tout le temps, pour même dire. Vous avez la bio là-haut. Ici, là-haut. Donc, comprenez que vous avez des cas. Ndeko Michel. Ndeko Michel avait dit. Oh, Spiti. Abana, qui a son bien. Et bon, fait que lui, tu veux, on va faire si les ça va nous souper, on va tirer les pistes là. Mais le moment, nous en avons. Ok, na étape par étape. Nous à Bandaka, de la Kala, merci à toi, derrière la caméra. Merci aussi à Frida Masiala vive le centenaire. Michel Adilouya. Ouais. Donc, Oyo, tout le monde a fait. Oyo, carré, tout le monde. Oyo, il y a 1000 personnes, c'est simple.
oteba na moto bo ozobela ozosala mosusu engagé bato eza te bakoengage nanga mutu eloko engage mutu baengage mutu na eloko eza ya yo moko personnellement nga na basa fe nanga tosalaka na fe fe nanga kisu tosalaka na ye nga na koengage mutu te mutu akoengage mokolo eloko voilà soki oluki ye bosoli na ye ye na opesa prochain makambo na yo bon to expliquer bandeko bien dendo na biso eza étape ya kosukola etikeli yo nanu ta michel abilia osukola nanu dendo osukola ngo mpena mpe mpe bandeko bamonaka no badendo toliaka esukamaka mpe etikeli mpena dendo osukola ngo mpena très bien dendo ngo yango ezala boye eyaka na baglace sokolia ngo te okoteka ngo te otekela motu ndeni foke dendo eleka nano etape amai esokwami kitoko tiango na epice nsima nango otekeli yango bato voilà ça bongo jamais moto akolia dendo bongo. Ok, on vous laisse l'antenne avec Michel, avec Exaucé Mogoudi, votre ndeko, avec Sukola Dendo. Ok, il est étape par étape, est-ce qu'on est étape pour le nettoyage? Allons, on a une basalité aux Awana, et bon, nous allons continuer. À suivre. Gaël Neftali, Motema ya Frida Masiala. Écoute sans plus essence Nathalie Kitoko Bibish Shibida Titani La Champisa soye malelo Sentiment ya nzoto na ngai Bolingo toyokanaki na ye Badule Sino Matuza la patrona Vita Abigail Neftali Yemie Nomi Moka Biel Neftali Masiala Nangaya Enoke Bazonga Olingo ezalaki nango nde bato mibale balingani tezade Jérémie Jokosule na ngai Emelina bebe Mama Charlotte Mouyala ayebi kobota abotaka yelena demarche na ye Mama Brigitte Masiala abota Frida Masiala. Voilà, nous allons continuer avec Michel. Michel, tout le monde est Rocha et nous jeune aux années, expliquez-vous ça. eza mungwa yango nde esalaka eloko nyonso nous appelons parce que nous on est jeune pourquoi mungwa jaune oyo ezali mungwa episi basangisi yango episi batuti yango ekomi jaune ok ekoma boye expliquez biso mpe bandeko balandaka biso bazalaka na mposa kosala oyo bino bozosala nous ya jeune basangisi wana episi baepisi nini oyo basangisi na kati ya mungwa na bifo bajeune te wana episi nango nayebi te namonaka tokogambela nayebi eza mungwa tosalelaka babiloko kolia bafotango kaka na madendo banini ozokomprendre naye ndenge basalaka mpena mungwa oo nayebi te ozotala misakili bebe nakosala moko ya mungwa nde ezotango mélange ya nini ke naoyeba episi batiaka te nayebi kaka mungwa nde ekoma jaune boye eza soki batiaka jaune soki batiaka nini bo nayebi te voilà kende oteka puse en tout cas bandeko na biso oteni biso rigoya te parce que moto mutu na domaine na ye aza mpe na fasi kaka na difficulté ndeko déjà il a cette difficulté là ya kodétecte mélange oyo esalamaka en tout cas moi je trouve ça que c'est déplorable pourquoi parce que eloko osalelaka ozoyoka te ezalaka mélange ya nini na nini epesaka solution wana donc nayebi te dans cette stade ici nous avons cette difficulté là ya koexplike bino nini oyo esalaka ke ekoma mungo mais de son retour pour akoexplike biso apport nango na kati ya dendo eza nini soki nazolikanisa kosala émission ya dendo oyo parce que tomoni bandeko bele babengaka kaka naye nazoya soki ayekoa na besoin de dendo bato ebele balingaka kaka dendo alors nous sommes benga babi que nous avons des difficultés là badendo ngo balamba yango bien te alors nous sommes là
balina ndeko sans extravagance sans mascara tozotala ndenge azolambela dendo na ye du début jusqu'à la fin et c'est à vous de juger ceux qui azolamba yango comme il faut qui azolamba yango comme il faut ndeko miso qui fait son retour et à partir de là qui nous va nous expliquer malgré oza na difficulté ya kodetecte eloko nini basangisaka na kati ya mungu oyo mais yebisa biso apport ya mungu ya noir ya jaune na kati ya dendo eza nini mungu ya jaune esala nini na dendo oyo mungu oyo basala batiaka ngo na dendo so tobi totya mungu babwikibwiki wana ezwa mwa temps po elamba dendo tandis que tosala na oyo eza pena tante nde nakobalisa ngo besi nango na ntina moto abandi mama oteka ngo voilà siko oyo simbeza nini oyo eloko oyo esalaka dendo ezwa pena forme ezwa elengi yebena apesaka goût apesaka donc forme tomoneno ye nde apesaka elengi aza rouge aza pembe ndire miliki ndire bon ye aza boye azalaka boye bataka ye mwa mélangement na kati wana yango wana mélange wana tozoyeba te ezalaka mélange ya nini na nini bamélange wana ndeni ya bakolora kaka est ce que eza conseiller ya kotya bakolora ebele ebele na kati ya biloko parce que on a déjà la solution ebele ebele boye ezopesa biso déjà kobanga pour solution eleki ebele baproduit chimique elekoti déjà a ebele est ce que pays oyebi eza na conséquence plus tard parce que eza na solo yango naoza solo ya muscat de bignon wana nakokaki bien eza baépice ntango otiango na dendo il faut dendo esalama na épice okoyaka na dendo to sokoli yango otiango na motala koteka esimba te kokoli yango te epuis nakoka mpe kotumba yango te il faut ekota épice produit chimique yana ekoti yango nde omona ebomaka mwa bamido ya dendo eza mwa ntango bamido ezali babilo baformol wana baglace wana ekangama wana il faut ntango épice elamba yango po esala yango mwa standardezaki baproduit bamélange oyo nyonso ebomaka bamido na kati ya dendo ebomako zoboma bamido yango nde ezobomisa dendo po moto alia vraimen sepela il faut épice ekota sa épice okokoteka dendo te pe okokosala yango te faut lebisa yango na épice asoko na moment mélange ça ce mélange de sorte que épice ça ni ekota that's the logo so for bansa lisusu omi na suka oyo eza tangawisi ntango vinaigre na kati tangawisi batie vinaigre yango nde sikoyo mona remake wida nde balokaka couleur epesi rouge ndenge nini esimba mwa rouge yobi déjà tangawisi batie vinaigre soki ya couleur ya rouge ndenge batiaka yango poussière oyo nalakisaki oyo oyo ezalaka mwa mai faut batia vinaigre soki otie poussière wana fo tiango na quantité mpo obakisa dendo so eza na kati ya poussière wana eza so na poussière wana na kati awa nzambe biloko toliaka toyebani basalaka yango te botala bolukaki bomona ndenge dende esalamaka yango botala dende yango dende elambami donc oyo ndabela fide kotiango épice osikali mataka ya moto donc yo otikela yango tan teke épice ekota te ekota mbala moko eza boye nde nakobalisa yango boye ezokota c'est-à-dire que dendo pena elengi ya dendo eza kobalusa okotiango épice otie babiloko ti okoti wana eza nango impossible mais soki obalusi ka dendo kitoko osentir vraiment que oui elengi ya dendo ebilu epuis koyeba kosala yango kotumba yango formi totumbelaka na niangaka nandimi te na kini toza ebele tona kotumba mpe eza na formule donc formule ya koépice formule ya kolambelaka formule ya kotumbela yango nyonso yango je me rappelle na papa na mama nzumba biso tosalaka na kimuta oyo atumbelaka biso ntaba mama nzumba alobi nga naza na stratégie ya kotumbela ye mpe alobi ke non ye mpe ndenge atumbela nayebi te vous pouvez dire que non alandaki émission oyo alandaki émission eza moto moto ata na kimbangu na kalambo mama nzumba abi na kolo ya kimuta na njini donc voilà quelque part awa ozomalaxe ozosangisa baépice ekota mais moi je ne suis pas d'accord na la solution oyo nyonso tie nayebi te
biso formule wana Michel expliquer biso ozolaki yango wapi kena funa tia oyo na oyo na oyo topesa bona dendo depuis que tant tosombaka eloko to ntango olingo banda activité moko boye folekana na bato basalaki ya mosala mo soleki na bato basala mosala te oyeba mpe kosala eloko te ocomprendre eza business ntango ofongola ta kabine ya crédit leka pa effraye mituna ya master basombaka simi ya flash ndenge nini yenda kolakisa te master soki okende ya shop okopeye simi okotuna nana posa ya simi ya flash bakotekela ndenge moko mpena denda soki okegambela okotuna bamama epise mama ndenge nasala eloko to nakosala yango ndenge nini bango nde bakopesa formule ya kosala makambo yango omona voilà monsieur tokende mpe na oyo etali business nayebi ke motu nyonso soki awumi na mosala eseka azose retrouve Michel ose retrouvaka na koko osalaka ni osombaka boye osombaka 10 kilo na yo 20 kilo na yo mais quand même epesaka mpena bénéfice ya makasi eloko tu oyo moto akosala asala yango kaka na idée ya bénéfice ase retrouve okosala lelo monte ke esalama perte lelo elobi osala yango te so yango ke lelo esimbi te elobi esimbi te nakangi bisaka nake nanga pale des fois mpo kota un mpo kota perte oui eloko tu perte ezali bénéfice mpe ezali soki osalaka baperte na mosala te seke oyeba kotambusa mosala wano te il faut salaka mwa baisse mwa peu avancé ezalaka kaka bongo mosala to ekendaka bongo voilà namoni client aza kuna ozela yo ozocontinue toujours émission na biso ocomprendre que art eza na terrain ya Michel Adilouya personnel mais notre PDG papa Michel Adilouya ozocontinue donc ndeka tozolokola kaka dembo na biso ekoti épice à cette moment je comprends moi la manœuvre opesalaka ke non moi temps ozotikala abe épice esangi ekotaka ozose zulanga mpena denon mpena bie bandeko bamona deno ndenge ezalaki na ndenge ekomi sikoyo eloko suka oyo batie esali mélange mpe koma rouge boye eza tangawisi batuta na vinaigre bazwi solution oyo alobaki oyo malgré basolution tozolobaki atie na kati en tout cas il y a deux histoires oyo esalaka ke ntango tozokoya biloko edécourageaka biso so tokoti mpena na origine eloko mosu ebongaka ozosala yango ozoyebaka nazotya oyo nazotya oyo nazotya oyo mais difficulté ozali parce que biloko bazotya ezoyebana te soki ozosala mélange ya nini na nini baya de nature ye déconseillé de manger les aliments avec liquide, de produits chimiques. Et la plupart des consommateurs de bio, dans le milieu de la balabala, dans le langue, dans le niveau de l'autorité. Donc, comprenez que nous sommes matin, il fait déjà 9h à l'heure de Kinshasa. Nous avons des conditions à monsieur toujours continuer. Quand est-ce qu'il faut cesser de tourner des noms à Yoko au Tchao? Il faut combien de minutes pour nous tourner? yango mpena justement ezalaka nango baminute ebene ebele te mais tobalosango mpena mwa trop po totiaki mwa ingrédient ebele donc leta ozobalisa wana ingrédient wana vraiment eza vraiment esika na dendo po yango nde ebimaka mpena bagaz. Une question de curiosité Michel ndenge otekaka dendo est-ce que oyebi excès ya oled dendo oyebi conséquence nango? Les conséquences c'est la moitié. Les conséquences c'est la moitié. Moi je vais essayer un peu de t'aider. Là des notes, déjà la plupart va missionner. Et que c'est là missionner. Il y a des notes chaque jour. J'espère que je ne pense pas que vous baillez des notes. Non, bah il y a un chaque jour. Du fait il y a des missionner chaque jour et ça donne pour vous malade ou une maladie à goutte. Donc trop de viande, trop de missionner du jour au lendemain. Ça m'a dit à côté. Mais toujours on a dans la Michel c'est le côté de l'Okanga. Ah. Ya ga wumuti. Kasi o muto yebani asala Congo. Ata yo soko fumu libelo ne a osala ga Congo pesa la ngo bongo depuis kala yebi. Voilà au bout la tête. Mais c'est que si on arrive le soir aussi ça va deux cartons en haut.
aussi dans la journée. Oh, là, ah, ça vous est qui dimanche, on comme on va 6 et quitter. Oh, c'est bien. Oh, là, tout à son mange. Le soir, on a plein de ça, plein de climat, parce que là, ça va quelque part 3, 4, 5 avenues. Si on a un cas, on a un secret pour les encore le beau de mélange. On mélange les cas qui n'ont communément comme bien décidé. Tout est évident que tout est dans un mec. Vous comprenez? Parce que tout comme le tapis. Tout comme le tapis. L'herbe aussi, voilà. La moto, tu as un bon moto, là tu as un papier, tous les. Non, là tu as chassé notre classe. Faut dire jaloux. Je boutin au été. Le monde a même sorti un papier à tout de l'autre. On a dit la formule, on va finir la rater. Là, c'est que du boulot. On va s'aller là-bas. On va dire on rouge ma casse. Et au moins que à la tête on jette, on dit on dit au monde il y a rouge. Et on s'est dit non, on est moi de seconde d'année, faut sentir que oui, la ligne est bien. Ok, voilà, merci de remercier de continuer, mais de tirer le matin. Ouais, au tcha. De patienter. Tu as un témoignage. Ok, bonjour Neko. Bonjour grand-père. Comment on a Idrisha, ambassadeur d'Afrique? Idrisha nani? Idrisha, ambassadeur d'Afrique. Idrisha, il faut faire quoi? Nama nyangara bambira kartuma. Idrisha tumoni awa. Témoignage nous avons un malamu tande ko okona dendo na. Ko tuzomona. Vous dire, vous avez un peu pour la voix. Donc, on a besoin de faire ça en peu. Tu vas te pousser dans ça, mais bisous de ça, il y a un peu de famille, vraiment. Voilà, consommateur ya dendo. Wa. Mais tu veux que le dendo, ils ont mabé, la maman va bien te yoko le dendo ça mabé, la maman mabé, na ndenge nini. Dendo batumba dendo bien te. Saison yango bien te. Bon, eza mtana ndenge na ye yana mtu mususu popete na eza na ndako na ye libanda za salite za mtu mususu libanda za popo na ndako za salite. Na siko biso to za maniema to kumba awa et puis tout le monde a déjà vu c'est na bango za na ndenge bien. Ndenge alamba na ndako na ye soka biniko libanda alamba rape pona ba oyo ba komputa mo ba sentir kité na le ko eza vina na goût et puis eza propre. So bazula mbangu bato apina ta sana chrétien na eloko oyo eloko bato bachana mako ivandana voilà ba fanya ngo pena itu ko ba nini ba ndeko oyo ba yinwa ba dendo ba biga wango le de pesa ba mala ko ba ni ko ba wa yanga na uchulu bati ezelo oyo tango lemba na ndinga luyenge tango susa le njoto niko kala pina bosoko te ndiko dégager maladie mais na ndenge bango basalela ba tuka soulier eza bien ba oyo pe bazo sala ngo soki baolanda biso basala lokwa neti baninga po eloko oyo ezokota na nzoto ya motu fo ezala mpena propre otango eza propre moye créer mwa babilo na nzoto eza te bandeko basala yango mpe osapeli disake osala yango propre po ke ecréer ni ba oyo baliaka dendo ecréer yango mwa problème de seke asomeko mpe ya moto asalaki yango na ndenge esengeli te. Ok, merci ndeko. En attendant teza ndeko na biso ndenge autia deno na moto. Moi aussi je voulais mettre un petit point na bandeko oyo osalaka misala oyo parce que l'émission est suivie internationalement et aussi que nationalement. ndeko soki ozwi d'abord na émission oyo oyebaki ntango osala eloko na osala na ndenge ya propre oyo bandeko po balia basepela ekolo yango eloko te mais toza toujours na bino tozocontinue na bino leta pour nous tozwa ndeko ndenge azotya dende na moto asu Neftali Motema ya Frida Masiala. Écoute sans plus essence Nathalie Kitoko Bibish Shibida Titani La Champisa soye malelo Sentiment ya nzoto na ngaya Olingo toyokanaki na ye Badule Sino Matuza Kayele Neftali Galpo Motema ya Frida Masiala la patrona Vita Avec
Gaëlle Neftali Yenie Nomi Moka Biele Neftali Masiala Nangaya Enoke Bazonga Olingo ezalaki nango nde bato mibale balingani desade Jérémie Jogosule na ngai Emelina bebe Jean Mama Charlotte Mouyala ayebi kobota abota Gaëlle na demarche na ye Jefté Mama Brigitte Masiala abota Frida Masiala ayebi kobota Frida demarche na ye lokola prasoreke Kitoko ya Frida lokola lilalare Tika simplisa zoyemba lelo Merci molingo na yo na ye nde toyokanaki yango bafection tika ngai nazoyemba vraiment enga yawa bolengo desade ya misata kota te Gaëlle na Frida lelo bakokisi mokano ya nzakomba mabalani bakomi moto moko seplese nazoyemba na yawa medalame bato mibale basangani bakomi nde moto moko bafeletre basalite na lumière bato nyonso baya kobamona Neftali na Frida que Dieu vous bénisse Nzambe apambola bino papa roke na ngai bolengo ya motema oya wana suyemba santima ya nzoto na yo Melina bebe bolingo yanga na ye toyokanaki Mbele Michel tolandi ndenge osali otie dende na yo otie sikoyo ofini kaka pape pourquoi na bafini eloko tu soki otiango na moto fo finika ngo atozolamba biloko na nzungu elukaka kifiningi fo finika ngo boyo koza mfunuku toyene mfunuku na carton eza eloko soki moto azomalisa vapeur ye vapeur nde etatumbaka eloko vapeur na ntango emata ifaut ke ezala na eloko moko bafinikaki yango po vate vapeur wana azwa lema na dendo akotisa moto na dendo po dende tela kitoko dende tumamaka na vapeur na moto te moto eza na se moto wana omalisa vapeur ti soki moto mpe tomona nza moke estce moto esuffi kobelisa dendo te tokobakisa koni te kozalaka boye te tokobakisa mpena koni moto ya makasi nde ekela déjà oestima minutage ndenge otie bolongi kende na tiango boye mpe belela mpe koma esala 20 minutes 30 minutes une heure du temps 20 minutes moke déjà ocalcula temps okosala pesa 2 heures 3 heures eza mosuni 2 heures 3 heures mpe bela 2 heures 3 heures il faut vraiment du patience bon aliko babelisa yango elo naesaki yo liboso na mutu aza na lolenga osala likambo na ye eliki nga nasala eloko na ngai soki moto alie fasi epela nango yango kosala eloko okamba moko na lolenge te na ye na te bobo te biso oyo osalaka bongo te vraiment dende fukuta moto tina kati vraiment mokuwa pinake okati mokuwa mokuwa eyebi nde ebimisaka makila te momona vraiment moto au contraire ko bato basepela dende mokuwa makasi na place ya mokuwa eza na sebenia omona ke ekomi kozwa moto oyo yango partir na balusa yango moto nase na balusi yango nsima na tobeni alusi yafuta wana yango omonaka bato mosusu baoteka dendo asuka dendo aye atibwa balusi balusi atoboli mafuta te yango esalaka bato pena bien te eza mafuta balingi balusi na motema
mais awa dendo etumamaka vraiment lokola na France nayebi te voilà dendo etumamaka lokola na France nayebi te nani aza na France te ye makila Marie Fumbi est-ce que dendo boye na France batumba yango bon nakosa biso bo bachateau rouge batie eloko natie eloko nini natie France pourquoi na ndenge ezokita na ndenge ezotumbamela lokola na France non ocomprendre donc propriété aspect stratégie nyonso mitika na France baesimamini point mais bafrende nanga alianga baza na États-Unis basala bakomani depuis États-Unis ti awa tokota tembe te bafrende ngai bazalianga bibula dendo bafrende nanga bakenda batubai bayebi na bibula dendo batumela fage alongwe kinake tuba aliabi wa tuba itene badendo na yeeliamukoyo tinda $100 wana tuwoso otumelinga $100 wana osali surprise ya dendo bina de Kinshasa Illinois blandi na pedo depuis France quelque part na France wana babi dendo mpe boitumama na France parce osalika geste wana ebi Kamelo c'était un patron en France mais vieux azosala commande parce qu'on ayebaka te la plupart ya baparisien la plupart ya mikiliste la plupart ya bapatron balingaka dendo balingaka dendo nini esike bisino parisien bamona vina dendo mpena ndenge biso tomona te ozo comprendre c'est-à-dire que kino bayebi eloko oyo yaliaka ngo kitoko na mboka na ye soki aza mboka mopaya mona yango rarement bayeki mais epuis bayebi place oyo baliaka dendo malamu akotuna nakozwa eloko ya malamu boye wati akende kwanianga yango yango soki ozwi eloko baosala na kwanianga omeki kala monokono boye oyeba no na mibali oyo bayebi makambo dendo soki elali ekomaka na gboni soki elali ekoma plus qu'encore dendo ebebaka te moi dendo etikala jamais mobeba mami bongo ekobeta une semaine oyepo oliango ezaka na buya oyoyango chaque jour oyo tofe yango te donc nde eza bongo okozango mpe otiango na congélateur efai nango le jour oya mpeka obimisika boa emekano donc osantikaka ezaka ndenge wana eloko ebebisaka dendo parce que mosolo nyonso soki eumi ebebaka parce que dendo ebebaka te par rapport ya babiloko botaka na kati to eza dendo nde ebebaka te par rapport nde esaleli yani ezaki dendo soki ekauki kitoko ntango ozoli yango osantike oui noliango vraimen na structure ndenge ima basalelaka dendo somonike olie dendo to esali mwa isemaine poliseke moto wana yebi nde mosala te soki obengisi na mariage na yo akosala eloko biloko vraimen na bato baye mariage po bakosepela te bakotomba yo ozomona ntango bakosonga na bandako na bango bakoloba ebele tokende yako mariage na ye toleki mosuno bien te basalamo bien te omona mais la propriété qui compte Michel capable ya kosala service traiteur na bafete donc nayebi te cadre ozosola so lokabwa te soki opesa numéro ya contact na bato nyonso baola na besoin ya commande ya dendo to commande osalela bongolo moko boye ya rapidité soki okopesa numéro ya telefone nangopesa na numéro timola mai me wana bina eza lisolo numéro na ngai ozwa ngai ni 084 024 96 donc soki obengi na numéro wana directement ozwi Michel Dendo donc yo moto oza numéro oyo koma na répertoire na yo Michel Dendo Kin donc référence yango wana donc soki obengi ye directement opesi commande wana dendo ekoma dire oza mpe na besoin ya commande asalelo service traiteur abomelo ngulu ntaba to nini aza na mobimba maintenant Michel qu'est-ce que c'est la différence entre parce que les gens parlent de dendo mayo non dendo mayo et dendo sec éviter de différence en moment pourquoi dendo mayo eza dendo nini dendo eza nini tumani boye kasi pe oya dendo mayo eza nini moi papier wana totela libambesa
mayonnaise ezana mwa mopisa ya kenike kotiango suba mosusu wana ntango yango na sede ya mayonnaise nde yango nde ekomi dendo mayo bon dendo c'est il faut que dendo non pas dendo dendo mayo il faut d'être mais faut ça la route comme mayo dendo mayo komisala te voilà tout à l'heure nous avons passé notre commande par Michel à cette episode dendo mayo sikoyo tout le monde est venu dendo salamaka surtout parce que la deuxième episode la dendo mayo ndenge et salamaka j'espère que je suis de cœur et avec mon caméraman Exaucé Mouvou d'Itia et Baby et bon voyage à toi Fouba Masiala mon bon bokei na bana bokei na bana bokei kamba bokei ko sambela bokei ko célébrer au Santa ya église kimbangiste de bon voyage à bino na gibsi ko tsika de sala msala zotongela bino kaka bino ko sambela pona biso pe comme ça de nom maé bengere ni focha parce que tout à l'heure nous avons besoin en mot pour expliquer biso la c'est plus mais comme ça de nom voilà et ça m'a écrit ça ni kande maman de anis wate kalpis oya kapana yo suni mo moi nini osali yango lisusu kanyo na mani bloka bien autant na to bloqué wani delika nde to yaka na système ya nini wana poulet mayo quoi tout yebi nde basalaka poulet mayo nde osala pe dendo mayo la différence c'est ça non mona binake kapele ezotumba ngulu ebike dendo mayo po kosala ngo mpe na formule wana bato balia basepela kwa ndenge balingi bato tu bana niki soko kotika soko komiki soko rappele na numéro na pesi omona ke oyo tozala nango besoin na makambo akolia tokosalela ngo na ndenge okolingela Michel, certaines personnes ont des difficultés au lait de Nana Foufou. Est-ce que Nana Foufou est le cas? Ah, bon, ça dépend un peu. Les peines ya kana kwanga. Le sentiment est de les familles na kwanga. Ah, sentiment de les na kwanga. Ni kimba, ni fruit ni kwanga. Yana ni ça dépend un peu. Parce que quand vous connaissez, vous dites que notre sentiment est bien non, il faut na kwanga. Pourquoi on aime tout? Comment on aime tout? On laisse ça dedans. Voilà. Faut pena za innocent kuna. Voilà, merci et comprenez que nous sommes bel et bien là en train de poursuivre Michel Dendon. Michel Dendon. Michel Dendon. Michel Dendon. C'est que je dis qu'il faut comprendre que nous trouvons notre tour avant d'amener la Dendon. Donc il y a la différence entre les deux segments de l'homme. Il n'y a pas une différence, non? Et si vous avez donné le délai de moi, donc ici, le touche à peine dans la poivron, le mettre en moment, le tenir, mais c'est comme au champ de mayonnaise et comme ici, de l'homme. Mais pour les gens, on a que des éléments de l'homme. Pour à l'acceptation comment faire pour qu'il commence de nos maillots. Je laisse l'antenne entre les mains de notre réalisateur Tilay Bégu, Exaucé Mouvou, du monde à bâtir Papa Lambe, notre là, monde à bâtir Rita, monde à bâtir Rita Mouvou, donc la salutation aussi les amis, voilà mes émissions. Mais nous en Béni, commande à Bendo, Tinaga en Bendo, Blandine Pédé. J'ai tué la boîte, tu m'as dit comment elle est dans tes gars. Quand on continue malembe, tout le monde déjà dans la bus sur la moto, ça déjà moins quelque temps. Et malgré par rapport au temps où Michel a fait ça qui est encore un béligaté. Donc il faut 2 heures, 3 heures de temps. Alors sans vous mentir, on ne peut pas rester ici pendant 2 heures, 3 heures pour des études de l'eau. Donc ce qu'il faut retenir, il y a la souci de c'est nous c'est Maradendo. Nous allons Maradendo. Notre combien de temps donné ça la peu là. Alors, ce qui est sûr encore, dans le même moment, il y a des choses qui sont rappelées sur le temps.
Vous savez, tu as reçu beaucoup de choses. Alors, on a adopté un peu avec mon réalisateur, je sais, tout ça là, de même maillot. Ça là, de même maillot, na donné eux, ils ont déjà il y a combien là. Alors, vous le mois de déjà combien? Oui, non, 3504 000. 3504 000. Si vous pouvez tout sentir pour nous lier dans le maillot, il faut que vous ayez combien de billes là-dedans. Ah, on est en position en matin, ils ont eu d'eau pour nous combien de boules au sale. Bon, dans le maillot, il y a boule moko ici. Mayonnaise, elle était belle. Et on casse la tour de ok, merci. Et là qui ingrédients il faut pour moi poivron. Voilà, on peut passer à l'acte. La pousse au côté. Libérana, oh, on s'y met ça na on dit tomate. Voilà, tomate. Je suis là. Je vois où tu sais la donner maillot. Je vois qui est servi aussi la donner maillot. Il y a un moment de faire au barrage. Ok. Voilà, on peut son bout. Ok. Sinon. Et à part, il y a mayonnaise. Voilà. Non, voilà. Ce qu'il faut retenir là, on change maintenant de l'étape. C'est comme ce qu'on a donné maillot. Le même maillot, écoute, tomate, tomate en moment, le tourneau, le pile en moment, poivron, l'andembi. Mayonnaise. Avec mayonnaise. Parce que mayonnaise, il faut demander à combien? Mayonnaise, il y a combien? 3500. Voilà, ok. On passe à l'acte, tout en a mis nous ça comme des noms maillot. À vous l'antenne, tout les cas. Ok, oui. Faut mayonnaise ça. Parce que ça me mayonnaise marron. Oui, oui. Oui, tu as une mayonnaise marron. Tu as une mayonnaise de Liban. Voilà. Et comment il y a une mayonnaise? Il faut être au carré mayonnaise. Au tien le plus nous avons mayonnaise marron. Surprise là. Ok. Est-ce que mayonnaise na moto et le maté comment où il était? Et comment où il y a un discours on dit écoute on a qu'à des notes. Il y a comme ça moi des noms. Oui. Voilà, le temps pour nous avec le peu d'argent que la personne qui vous avez donné. Parce qu'on a biso mayonnaise et puis nous allons continuer. Tantine anuarit mama na chose lo manika he agayele neftali lelo balingani na bango bakominde moto moko na Frida Masiala ya Davina baekula ya maki mapia lipasa Junior Putu Chuchu Brit hey Niziba Noko Kela Noko Jolia Mama Niclette Papa Osea Mama Niclette Tantine Yole Tantine Mireille Nangaya Coco Séraphine Coco Chanel Loco Tonton Ya Mama Timba Et la ala allez oh eh ah chantale doule daname ayele naftali daname naftida masiala dayo mobise na ngaye ben benedite loyanga ayele naftali daname naftida masiala Marie Loya Daniel Silwe daname ayele naftali daname naftida masiala. Bon, na mayonnaise. Et ça a été on va bien maintenant on connaît que bah tu vas dire après la caméra bazali. Bon, mayonnaise yango c'est 4000 francs.
4000 francs. Et puis c'est ça le combien? Il y a combien? Non, mais puis c'est ça le combien? Ok, voilà. Puis c'est ça, 1300. Et 1200, il a dit sur 300 francs. Bon, ce que je ne connais pas là. Je connais pas là, tout ça, là, c'est Bendon Mayo. Le nom Mayo, il faut papier, le nom de quoi, avec un papier. Bon, faute de moyens, c'est la petite débouille. Canton, vous comprenez que c'est la réalité qui se passe dans la Kinshasa, surtout la place où nous sommes à Loko. Ah ouais, vous passez la acte direct. Vous passez la acte direct. Sans commentaire, sans montage. Mais ça, la maga de l'original. Donc comprenez que vous la famille qui n'est pas déjà aussi là bas vous allez déjà battre. Ah, ma fille, moi, on a dérangé un enfant, une dynastie. Il comme ça là. On a dit à déranger un enfant, il a des noms. Alors, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs, à nos abonnés de RDC, que dès le bien, il y a Balabala, Rosala, Bendon Mayo. J'espère que le jour là, la différence entre Bendon et Bendon Mayo. Vous comprenez la différence entre Bendon et Awa. Mais il y a Mouli, et il ne tombera jamais Bendon Mayo. Lundi ne peut dire Bendon ne tombera jamais. Matou de Vendôme, Matou de Vendôme à Londres. Matou de Vendôme à Londres. Matou de Vendôme à Londres. Là, il y a des 9 fois. Là, il y a des 9 fois. On va dire qu'il y a là de nous.
il faut que tu chasser la C. Normalement, écoute, à chasser. En tout cas, tu sais, on a habité ce groupe pour ça. Ah, nous sommes commis dans la Katawa. Voilà. Donc, ce que tu as, il faut chasser. Maintenant, on a besoin de couper le pays. Oh, je vais ça va toujours désolé. Les gars, on sait le loco. Rien en salle, c'est petit mayonnaise. Elle est comme ça. Quoi que le poids, on tient au soutien. Koniwana. Mayonnaise bien rasé. Donc quantité qui va rater, peu importe le nombre de boules, c'est la dernière fois que toi moi plus même. Toi bon moi et ndenge ka yo kolingela ata dimbu mapilipili ata 20 kaka yo. Zambia. Eza bomo. Na mama ngani na onina na wale na onina. Wewe msanga désolé. Ah muska rolambele kinoso. Ils essaient, ils ont créé un psychiatre. Awa, maman, ils savent awa. Il faut que ça va nous couper, mais là, il faut ça. Mais nous besoin d'information. L'information est à nous. Tout le monde peut se soucier des pistes, maman va au parti. Et tout le monde peut se soucier des pistes. C'était pourquoi au soucier de mon métier, maman le bureau. Heureusement, par oubli. Mais j'ai 4 ans, mais on ne peut pas m'aliter pour vendre qui ne s'y moins bien. Sanité, ma poussière, dramatique, tout ça. Comment on tire la charge dans son monte? Au monde dans mon microbe. Et avant de nous faire et tout le monde s'y est quand Ah, Nzambe. Est-ce qu'il va pouler ma douleur à tout le monde? poulet mayo bachangeaka déjà nyonso na kati yango mona olimbaka makasi bongo soki moto atie litomati te seka yebi na ye te eloko osala voilà seka yebi na ye mambo asala te tikali sikoyo litungulu tikali litungulu merci pas vraiment merci moni olinga obosana mwa makambo ebele na motu osala webongi boyeke poto boye olinga so osali esaka eke déjà déjà boye komi déjà na poto bandeko baotanga na télévision ebale te opesa bango nde sentiment bango bandenge biso na bango toliaka bandeko okolandaka biso boyebi nde toliaka ntango biso tozolia biloko bozolia sango nazoka go bozoka oyebese posa ebele babengaka en tout cas na sepeli naoki kuwa ebele babengaka bo tokaa sepeli naoki kuwa ndenge ya mbula bina nanga na sisi kutu tala émission note na nakoki déjà keno biloko wana eza goût lani peut alobi ah mon cher tu as bien préparé félicitations donc baliaka na bango ntime bayebi ndenge nini bayokelaka goût wana bayebi ko mais on s'est familiarisé déjà na milinga oyo bomesana déjà osala nini yango nano tosala bandongo na milinga sikoso boye miko oke wapi chaleur wana chaque jour pembe na moto esala ngo eza ederangeaka basanté te okoleka omela ata bamiliki ese omelaka mingi namela te te sincèrement omelaka mingi namelaka ko voilà obosani ndenge akocango
non mais on va ça assisté pas à cuisiner donc c'est le travail bon Kabila est bon c'est là on va ça va c'est pour la guerre c'est pas le couteau mais c'est de mon rappel le couteau ekokota nango nyonso oyo lembalemba nango yabongai sipelaka moto alembi ozwinga te awa ngana komela ata 15 ya Kenya mokebongo somoni mokopelenga ata casier on a des points pauvres et je salue toute la famille pauvre ici quand vous allez après si vous m'embêtez on a des ventes de pots pauvres au gros attend des pots nyos des pots nyos yo va peso des pots masango komela na fulu notre entreprise okimi lisusu eleki te eleki nango te papa nzela na moto aya biloko monesi molangi boye mowabi naobetango nyonso naodamamo eleki eleka te eza polongo oyo ekoma udi oyo nde ebebisa papio parce que si on a moto il faut vous me rappeler tout le temps ouais quand on a le fait pisse les mamanines à peu près combien de mois attends une heure de temps et du lot côté papa on prend et du lot il y a vous je vais nous voir là dans une la souris nous avons nous allons nous souris ogbare bango bare bango esimana attention opération voilà iboka bendoma eyo sisi mosala abaya ekobisiko moto longolanga kotiango na nsima voilà ndeko toke banda yawa bon ye mpe fosa ele moto na ye ye mpe sike fosa ele moto na ye Bueno. Quand même, il a plus de bébé que de l'air, on Ah ouais. Je ne sais pas si je vais aller. Comment est-ce que tu vas aller? On a dit qu'il y a ça.
là dendo mayo yango voilà bureau ebelaka te ebeli nyonso o gato to dendo o dendo o gato okaye dendo nyonso eza wana dandango oyoka sentiment nango si dendo mayo naloba nanga so ebele te deya na siseli bango mosala na bango tominga kaka nde sikoyo baya po tobamona makambo ya boye tomona mondele wana onekakota dendo yango te topesango nzambe balomwa mondele moto en fait merci à vous qui êtes là en train de suivre cette émission. Merci à la sur la RDC vous avez qui à la émission comment il est appelé poulet mayo pardon dendo mayo yango ekiti on était patient on a dit ceux qui ont le lot propose à toujours patient donc vous direz qui est là on va posséder celui que vous l'avez en blesse donc Michel a fait une mission de nouveau vous avez dit ti et beli c'est encore chaud moi je dis exacté hein moi je vous dis pas Michel vous voulez celui de nos maïs ici ndenge esalami partout baoekoma baya bamona balela basepela baebele bakutanaka nyonso wana natiaki voilà dernièrement yo okoloba nini basepela nango kaka na bato baolia na bato baomona yango babilango ata bato baolia te ata bato baolia te basepelaka basepela kaka ti voilà merci bamoni yango lia basepela po bamoni lia eloko yango balukaki bamona yango wana nasaleli bango basepela nango kaka nameka na ndambe nasa mosala nto bapasi papa omekaki yaka babetana liso nango en tout cas papa excusez toujours bona fille de vous comment non c'est Tony Gelezi garçon capable oui garçon capable yélo de mekelo ngapa pesa biso non bano ba mystique sincèrement ba mystique c'est pas ça mobutu kuta lela dendo me ba on ba plikango lisusu sido na ka sola nini oh non mokonzi na ka soni oh non na ka soni bafuni ma dendo me na kinshasa comme idéologie basa de yo na ba bien ole bakata batu bazokisa batu baninga bango ba créer innovation dendo depuis que comme na mayonnaise c'est que ba petio ba misi Itelo yanga